Sois calme. Peut-être Nzamba Sali. Peut-être Dieu a fait pour casser cette affaire-là. Pour qu'une nouvelle génération commence à partir de toi. Tu n'es pas dans les péchés. Ne sois pas culpabilisé. Courage. Et courage. C'est Dieu qui vous a mis ensemble. Dieu sait le pourquoi. Ceux qui vont t'aimer, ils vont t'aimer. Ceux qui vont te refuser, ils vont t'abandonner. Mais je sais que le pasteur Barouti avait accepté. Il a dit, la femme et l'homme, ils peuvent se marier même s'ils sont de deux races différentes. Et son fils Carlos, que Dieu bénisse ses pasteurs Carlos, il a suivi le même chemin que son père. Il vous a aussi accueilli. Il a également béni votre mariage. Que Dieu bénisse les pasteurs Carlos. Aujourd'hui, toute l'église, nous allons prier pour vous. C'est un serviteur de Dieu puissant. Asana ba révélation à teya biloko kitoko. Et puis na linga ka ba branamiste. Na linga ka ba to. Là habillé comme les africaines. Moi-même je le présente. Ils vont se marier le dimanche prochain. Et ils seront bénis ici à Barouti Tabernacle. Ils sont fiancés. Que Dieu te bénisse richement. C'est votre église. C'est ton église. Et c'est l'église. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. C'est mon talingi oboya. Tolobi boye, to sala, to tika nzamba ta musamokili nenga kelaki yango. Hein? Po eloko Abraham asalaki, yango mema ba problème. Soki to tie tembe, to monati. Merci Banakin, bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, eloko na meli logo mais eloko ezamabe. Ya bien pour na panne technique. Mais ko salela on na ndenga mabete salela ngo pona mama ba célibataire to lingi bino ate so maka boma mukolo bala pota mzo ba produire ngo sute Maxi bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien be hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozoloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango ça des jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na ngapa mbola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana ngana ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la grande émission d'actualité, mesdames et messieurs. Vous êtes connectés sur une nouvelle tendance, la télévision de l'excellence. Excellente semaine à toutes et à tous. Nous sommes là au poste présent pour vous informer, vous former, vous divertir, chers abonnés, aussi chers internautes.
j'ai le réel plaisir de savoir que partout dans le monde vous nous suivez parce que maye biso to memela kabino na télévision vous allez déçu na yangote lelo to ko beta masolo bongo mingi ya culture ya Congo na biso to ko mona lelo mariage na République démocratique du Congo et comme yelo ko nini mariage ozali biblique ou bien mariage lelo na Congo et comme ko dépendre na église de une église à l'autre. Est-ce que l'église de Roveil est dans le lenge na bango ya mariage? Église catholique, bazana lo lenge na bango ya mariage, babranamisto, bazana lo lenge na bango ya mariage, et puis batu église de noir. Bazana lo lenge na bango ya ba mariage, lelo mariage na République démocratique du Congo. Église na église a commis la mariage na ye. Et sengeli lelo to respecter ou bien to landa mariage nini. Mariage civil lelo. Est-ce que yango ezali plus important que mariage coutumier? Entre le mariage coutumier et le mariage civil, bolo bana biso un peu. Parce que na ebi ete ba eboko landa biso pe bolanda ka biso wa tellement mayele bampaka ba doyen bolanda ka biso bwa mayele boko kipe ko bimisa biso na kati ya crise wana lelo confusion ekoti mingi na kati ya République démocratique du Congo. Nani alobaki ya moto moindo akoki kobala mondele te. Moto moindo akoki kobala mondele te. Que ceux qui ont allé fidèle à l'église catholique okobala mondele te. Ceux qui ont fidèle ya église ya Branham okobala mondele te. Aux allé fidèle à l'église de Noir okobala mondele te. Nani a pekisa yango pe nani a pesa permission et ça la mandenge nini. Déjà bokabwani wana ke loposo moindo na loposo ya pembe. C'est-à-dire quoi en fait? Et la qui nini? En tout cas moi, embrouille et koti moi trop na makambo yango yango to mona lelo to sunga génération o ezali koyate. Église na église a commis na ba commandement na ye sur le mariage. Tozoye ba souté, c'est quoi le vrai et le faux mariage? Nane sengeli abatisa mariage. Nani aloba ke pona koyeba ya solo ke bato mi bale ba balani na commune, il faut qu'à pesa na lipwepwe na monoko. Il faut qu'à pesa na lipwepwe na monoko. Nani aloba yango. Et aujourd'hui apparemment pe na kati église hein. Bande ko na biso ba limbo laka. Lingala et français na lingala ou bien anglais na lingala. C'est comme si n'était moi théâtre comme moi trop. Normalement comme on va passer ba mbalanganza ba nan ko moi théâtre comme moi trop. Voilà. Merci beaucoup encore une fois, je vous remercie pour votre confiance fidèle que vous renouvelez de temps à autre dans la télévision Nabino. Sur notre plateau, l'invité habituel, il est là, Episcope Wayambo. Nekonanga Irande Kita, il répond à toutes nos questions. Mon frère, bonne semaine, bonjour. Merci Dona Konde, bonjour. Bonne santé, papa. Santé, moi qui m'y en Angola, nza mazobate là, malgré moi, nous te bouger moi mouké mais nza mazobate là, c'est pourquoi nous peut ça merci na bandeko vraiment ba soutenir Abiso, faut pas bosser na ngo, na ba vraiment ba contribuer qui na moi qui ici et sans oublier notre chaîne vraiment Papa Alain, vraiment na oya sala rapport na Abiso, vraiment sur Obeli, vraiment moi les sungi ezalaka vraiment merci beaucoup parce que nyonso yango na ngai ina na bato na mona baliwa bato a surtout ba théâtre vraiment bato na bena kufi pona nini donc des soko zaki na likambo bise bango ba kosala voilà ba donc yango to baki aimons nous vivants moi nzo teningana ki mais tout ça ba soda donc tout ça ba soda malgré tout to abandonner poste était tout ça toujours na musala pour nous servir ba fanatique bato balinga biso bato bayoka matea na biso vraiment tout servir bango parce que mukilo chaque jour il y a toujours des problèmes. Merci beaucoup. To bandi somoni ya sika et sengeli to bana yango na ba énergie ya sika to bana yango pe na makambo ya sika to bana na ba émission ya sika na ba sujet ya sika ezali très important. Ndeko zala ki côté ya Congo Brazzaville. Aujourd'hui voir encore le pasteur Lifoko du ciel. Oyo kaka malanganzaka boye atika na yemaka ko yemba komaka na mamba koteya. Tant au pasteur Lifoko du ciel azaki liboso ya batu pour na ko célébrer fête no célébrer ki wana ko yemba lisusu. Est-ce que a sepeli saki lisusu parce que ça déceva batu parce que linga su ko yembela bisote. Est-ce que a sepeli saki penza batu oyo balingaka banzembo ya pasteur Lifoko du ciel et non peut-être ba mateya na Non, pasteur Lifoko déceva ki batute pour ton information. Problème il y a ton message à Branham ezalike basala makamuna bango c'est comme si basala en cachette. On dirait pe balinga na bango bon.
il y a aussi les médias, les journalistes, il y a message kaka. Ok. Mais bazana ba bisoté libéral c'est pourquoi makambo na bango mingi toye baraté. Mais banda biso ba wazalendo to kota makambo li forodiciel au monique makambo comme pena médiatisé makambo to comme ça parce qu'il faut que ça ba stade de belé en Afrique. Même li banda mboka mais bato yebi na bango ngote. Atoni ça ba 20 mais atoni ça ba na musique oui très bien na mangambanza be kutu kotsa été so kene na kota matea atera koleka kutunde ayimba un grand je dis un grand prédicateur le qual il faut qu'on a message wana zate pour l'instant na minute aza lokola so kene na bale aza kwa Messi na bale ah bon oh jogo ala ba citation na mutu et puis ayebi message à frère et puis na minute so yeba ke message à Branham et comme Bundama. Donc bateau message à pesa qui vit bateau Branham à pesa qui vit ba comme Bundisa Branham. Parce que y a tikali parmi bateau oyo bazo défendre message à frère Branham. Pour ba musu basi ba bungi na bango nzela ba comme ko condamner Branham, ba comme ko juger ba comme ko n'importe quoi mais y est vraiment à tirer na ba citation. Na nouvelle tendance so bato batali ba on a déjà tout ce que tout le monde accepte na il faut quoi atika musique peut-être auto sanze mo litio out. Au moins que vous êtes sous-informé. Quand tu YouTube, tu es sous-informé. On est allé juste à Nzembo. Est-ce que il faut un album? Donc, est-ce que le bin a mis il faut un album? C'était quand? Oui, on a salé mission à l'Ifoko. Na Kalabaïb Sabiso l'Ifoko comme Abanzembo Kayembate. C'était faux. C'était faux. Est-ce que vous avez bien que l'Ifoko ça une émission? Vous savez que l'Ifoko banda oyembate banda comme Abanzembo. Il y a un frère Patrice Mazor Banzembo nae. Il y a un mari Missa Mazor Banzembo. Non, banda koyemba déjà banda kala. Donc si bazo banzembo ne asa yembango déjà de ça ba information tout ça qui na ngote mais toi ba journaliste to comment on ça la peine ba investigation ko landa pena ko fouiller ko yeba il faut que c'est un grand est-ce que yemba qui bien ndenge to mesana papa muto répéter mon limo santo to kita est-ce que il faut que yemba yo kanga na psao na bato ba landa na ndaku dona konde yo kanga na psao na bato ba landa na ndaku so ba sincère na mitema na bango nzembo li forodicé sozo yembango présence à Saint-Esprit zalaka. Ça, je te le dis. Mukolo a zoré. C'est là qu'on a kala peut-être mais les sous-souté en équipe parce que ce sont des chansons on a ressemblé là on a pas époque moi je me rappelle. Ozo ben époque est-ce que nzembe ça na mamba époque tant to manje mata latina ngana lingaka kolo yesu. Mukolo suko yembango zaka. Nzembo ya non tu es mon émission calming te tout ça l'émission. Au mon papa ta auto beta lindanda ba ko se parle par circonstance ndo yembaki. Circonstance te ngati nzemba banzema mikolo kutunga lingana ngote. Eti fonfon alléluia eza sens ni. Banzembo to kena lelo kena baba. Voilà. Baba we vani sa bato bien, eza ba nostalgie, ya banzemba ba papa ya kala. Ba moni ke ba to ba 6 casier ba 30 casier, eza ba lo yenge ba jeune garçon, bazanga raisonnement ba bino ngelo monter. Merci Rondekita Luzolo, merci beaucoup Episcope Wayambo Bandeko. Na weekend oyo, ezalaki na scandale moko uti ko salama. On va vous proposer de vidéo. Scandale wana ezali que jeune couple oyo basambelaka na église message bayaki po basala mariage civil na bango na commune kokoma bakomi wana bandeko je ne peux pas répéter ça comme ba image ezali po na eloba nyonso oyo elekaki nous allons suivre et ça deux vidéos ya commune et puis deuxième vidéo baké na église. Nous allons prendre cette vidéo à l'aide il y a réalisation à Jordan Panzou, merci à Gédéon Loa, merci également à Baudric, merci à Corneille. On suit la vidéo, on se retrouve tout juste après. Silence s'il vous plaît. Cobra. Mes amis, ici, on est devant le drapeau. Et devant le drapeau, on ne s'amuse pas. Quand vous allez vous retrouver à votre église, et vous allez dire des mots dans l'église, on ne badine pas, n'est-ce pas? À 6 ans, c'est qui est assis. Je vous dis de donner une bise, ça a été habitué sur vos pèles, a été habitué de faire 10 minutes en rien. C'est un simple bonjour pour votre information. Je vous autorise. Allez dehors.
J'annule le mariage. J'annule le mariage. J'annule, c'est ça. Vous le faites pas, s'il vous plaît. Ne perdez pas mon temps. Vous ne le faites pas. Est-ce qu'on en répondra ma belle amie? Cobra. Vous ne le faites pas, vous sortez. Je ne l'écoute pas. Perle, Barebo, Barebo, Barbara, Maman Biliabel, Maman Biliabel, Saralula, Maman Biliabel, Tatiana La Cruz, Maman Biliabel, Nani? Tatiana La Cruz, tout ce qui est la bombe bêta. Maman Biliabel, tout ce qui est la bombe bêta. La Cruz, Ozo Bandela, Biliabel, Dozo Woulouba. Plus de 200 chansons. Na moi na 5 asoko otia wemba. Na ke Nairobi esu ya wapie. Na lobaka par rapport à ba œuvre na ngai. Bo silikate bozo silikani na zolo ba vérité. Po nini Congo démocratique to lingaka vérité. Na zolo ba vérité. Eza vérité papa. Kamata banzembo na nga na yemba nyoso tu banda 82 ti lelo tiango botiango na Google botina nini na yembi tellement ebelé banzembo moko polyvalente nzembo moko métissage na world naza na rumba naza tsuku naza salsa naza kana zali polyvalente donc na yemba ka ba rythme nyoso tu boko comparer nga na mutu moko te bo basiliki bon waneza etalika bino ngana za kuna te ngana zo milobelanga yo pe soko moni olekinga tia ba œuvre na yo batala banzembo yo zanango o yembe bele vana na bito abatu ngana za na za mutu moko
na finga ka batute na tonga ka batute na kena ka mbeli tout droit nazolo ba vérité papa bino so boza bana tonga na bana carrière bobota makina nte mais boye ko kuta banzembo nanga ezo yemba mezo lelo na ba fête beta tina ba fête beta kati ba Kenya ba Tanzanie ba Uganda partout ezo beta siko est-ce que bato na babi ba lekinga bazwa nini libaya batia nga fulani na lekimbili ya bena zo beta na Nairobi batu baya tonga fulani na tilibaya na zo beta na Tanzanie batu baya force artiste za nini ozayo moko tilibaya batu batondi baya ko tala yo nga ngone force artiste oui yamone za force rochero atsekinga afungoli nganzela ala kisinga nzela pendant 6 ans ala tikinga na fulami atikinga penza ndeke alobi mama osokoli nakei ti lelo na zo sala eza te ba ko comparer nga mutu ko comparer nga ba na ba chanteuse étrangère o ba sala pena ba musique ya makasi ba yemba ka makasi ba bina ka makasi neti nga so na zo bina na force raté donc ezo nzoto ngebu ezo kaka lokola pose yango moko na force raté ezate bana nyonso ya ngai ba chanteuse nyonso ya mike na linga bango makasi ba Tatiana Cruz ba Claudia Bakissa ba Lorette La Perle ba o mususu nani Faila Rebochulo donc bana ngo na linga bango makasi déjà na lula ka bango ba kitoko baza kitoko ya bana wana siko na lobaka ezanga ka nini kaka basela bango ba nzembo moko na linga ka pe Barbara makasi Barbara Kanam na ba bisou donc mutoko sela bango ba parolier ya bien bazali ebele il faut pas ça la bango banzembo bien o esengeli moi ça yemba a papola a fiakola pela mibali ko fiakola mibali bien oui nzembo soko sali moi si il faut esimba na ndenge avoir na ye pour esa la succès ba chanteuse bazali na bango ngana na minimiser bango te ngana yebi bateau ba minimiser ka bateau ngaza genre wana ti ngaza faiblete na mayo faiblete o bakendaka so lingo ko sala nini ba dossier na yo akekuna ke ko benga kuna te bo pesa bango ba visa te je dis ça na yo. Merci beaucoup maman Billy Abel, nous continuons. Et voilà, nous sommes de retour après avoir suivi la vidéo. J'ose croire que chacun de vous a déjà sa réponse. Toyo kasko réponse y a invité na biso rende kita luzolo. Et puis skopo wayambo mingi. Tango tali vidéo on a mamba mariage ndekwa boy ko pesa lipwepwe na monoko. Ah donc afuta kimbongo na commune. A boy ko sala yango azungi na yakei. Ake ko sala mariage na église, a boy pe ko pesa na lipwepwe. Mais quand même kuna bandimi a célébrer. Toko comprendre nini rende kita. Dona Konde omoni mokili oyo tofandi Satan zo dominer ngo makasi. Bien. To komi na âge moko boye il faut to meka ko revoir makamusus oyo to ndimaka na bo mwana mais to ebaka ba source nango te. Voilà. Et comme tango photo meka ko banda ko réfléchir. Oyebi au moment où bato baboyi coutume. Bato bele babio no christianisme makamba ko sambela eko boma coutume na biso. Oh et comment na tango bato bakom ko raisonner. Dona sera kala biso botami ya bato to ume na mokili oya. Mama so akufeli mobali ba otike pena mutakala ba olande fo ba lande mbangu na balabalo akima 4 balabala après zo ndanga koti na ndanga mama ba coutume ezaki na bozobo bosoto mutakala ndenge babota ye. Très bien. C'était des choses o ezaki malamu te. Siko tango tokomi ko zo boyebi to non yo ezalaka te. Mais comment likambo boy mama na biso tika la muta esala mate. Oh non kindo kitobo yango nom de Jésus to appliquer lango pour mon pe likamani si là. Très bien. Mais ba domaine mususu photo zo ba devant nango mais malheureusement na mboka na biso c'est comme si ba tomaeli bazana bango te. Total la makam photo changer. Au monde yango na lo ba mboka na biso eza mboka moto non loin to la makambo ebele photo sala. So auto kenda ko sala zanango yango pe de priorité te mais to kenda ko sala pour na ko sala ordre dispersé. Vous comprenez? Alors comment na makambo de kwa sali ana faute. OK. Tozonga na mama Nzambe. Très bien. Oyebi Joseph ndenge aboyaka kobimana mwasi ya Potiphar. Oyebi soki aboyaka ngo pona nini? Pour na raison ni. Ko kanisa ta boyaka ngo po ya linge ko sali sumu te. Nzambe a prédestiné ki ye ke yende mutu fa kotsa bana Israël na kati ya buumbo. OK. Na mboka na bango atikala kobimana mwasi te, atikala koyebelo mote. Makama mwasi wana osimba boya yebi yango te. Azala chaste. Tango oyebi sango, awamona mama lo
eloko eza pa na ye te yango moni mpona kozwa mwana bokomisa sango bazwake na kimokolo te bazwake na kibomwana moke. Très bien. Moni nyonso bameko komisa sango bake vana soki bamasere baza toyakuta 10 masere déjà te mais soki nandimi kozala sango na osala so eloko te nzoto nde kobundisa yo mabe na boyi kosala yango nde nazali siko Joseph ase retrouvaki na likambo oyo amwa ndenge obanda te po ayebi te mais moto asa ayebi moto nzambe abengana moto na jardin d'Eden mpona nini abimisi se fungwami asa ayebi mabe na mala oyebi ti otala bafilme porno otala balivre oso obebano déjà banda kala bakende kotoli kota bamasere makambo nini okesala kuna mais mwana ayebi makambo wana te eza nouveau fo babebisa ye balakise makambo wana parla olingolo banini parla nena loba boy omoni mutu wana makambo ngo ayebi nango te ezouta na bomwana na biso esika tosokola baparents na biso na éducation baopesa biso faux éducation soki mwana bandi kokola basi eloko mabe eloko kitoko so mabe tanga mwana kokola ba mekisi yango ke lenga bike mama bande kokosa ndoko sangai mundela lobike yebisa mwana vérité moni oyo eza eloko ba osala yango so ko mukolo voilà soki osala yango sikoyo kosala boye mundela yebisa mutu makambo banda bo mwana to kototi mutu akwa bitina osala ngote pwani azopesa ba argument mais mutu so te osala ngote pwani abi ngamo kaka ngamo kaka ezalaka ngamo kaka baye batie biloko olia na ina batanga mo kaka dona biloko ngana olia ona olia te poni ngamo kaka utanga te yo mo kaka likamu nyonso na subasima na raison nango ngamo kaka sikoyo to banda kozonga na origine likambo kopesa bis wana d'abord un libala eke commune na memako na commune pour soki to biso to ba Christu to suka na libala na famille coutumier voilà nenge to moni Eliezer akende kozwa akende kozula maître na ye mwasi batindaki ye lelo biso na Congo koyebele kimi babe yango libala commission voilà libala commission mabale bele to anga linga libala commission te kufa ozwaka ndaku na commissionnaire libala ozoboya pwani non mais rende kita libala commission za est-ce que yo ko accepter que bazuela au mwasi na ndaku bien mwasi mo bo balingila ye na poto ou bien uta lemba yo za na bondal ba dona yo même ça omoni Satan a introduit biso na seka ya ba connaissance à mabe erroné a introduit biso na sa connaissance à mabe oyebi ke moi si so zo landanga oyebi moi so étudiant moi si oyebi basi no so ki sa ba lobaka likamo likamuni ngo baloba so ko lingi moi si lelo oza peut-être na penser bobi manaye lelo arabi so ke yo omoni ngani ni buka lelo lamba lelo so buka lelo bango tout ba lobaka lelo ba moko ponduka ka ya buka lelo lamba mais mi olegi mindele na nini mundele akei buka lelo lamba lelo basali buka lelo mais ba continuer makamla ba ndenge zalaka donc c'est-à-dire to si ba valeur to bebisi ba valeur na biso to komisa mona ba je a Satan o ya memi biso nango e ko to komo saka eloko mo yango moni okelinga mo si muso biso na ebi na ndenge zalaka to ko banda bien boye suka to ko suka mabe donc tous les schémas mundela ça pesi biso mais nzoka nde c'est par là les schémas toujours. Toi, on dirait que tu maté. Likambo de quoi ça les a faute d'être éducation va penser qui. Batal ça que tu un certain âge au comme na âge moko ba ko sengo likabosa mais ngapela na tuna. Nana ngata loi na commune to que sur la commune to ba tuna. Ça la tout ça descend to qui na commune mais c'est beaucoup mais c'est. Nana pe ça loi que pour approuver moi ça parce que tout le monde a rango ça na famille. L'état a besoin ya témoignage à famille. Okay. Est-ce que Dona Penza pesa kimbongo na yo apesa batu na bango wana. Non apesa tout ça. Bise ya osani et puis bise embrassement. Na mona ba mongol mo ba s'embrassana na biso pasteur abuka na ebite soko tala image wana des mongol ba s'embrassane. Babalana. Babalani siko na église. Siko komi na moment yo ba s'embrassane. Nemso mongol la posa longola mongol buso lokobot. Mais est-ce que bizwana et comme ça a parmi ba preuve aux allez ko prouver que ya solo boza moi c'est dans mobile ya solo et ça peut-être makama lokuta. Et ça fondé te na oyebisa yo. Biz elaxi loko nini. Moi ça loba ozana moi si ozo ko senga obima nayi azo biso ke atobimi nanga pena ko zapena linga nanga peyote. Très bien. Parce que biso to kasa ke so muta comme na niveau personne nzoto na ye. Ndenge Bible loba et ça sacré yo mo bina ke te oseka linga ya bikata na peso na ko linga na pena peso. Na linga na ngote na peso. Mais est-ce que alors yango na binengo tuninga comme étant soki yango ndezali elembo. Ouais elembo bien ouais preuve. Non, eza preuve te. Na tsango na komi, na tsango on autour tozonga poto komi koluka ngai na kokuta mokizo tambola déjà ndengwana. Dans quelle année Google ala makambi bele fois ça.
atela biso ka banda kwa fali na richesse ya fere na nini boya wera tout ça tela biso makambo e banda wapi bisi na libala e banda wapi parce que na makambo tozi na Israël ko la temps religion to moni makambo na kuna te makamba l'état koti to moni pe na kati église pe e koti pe to komi ko célébrer mo pe na kati église mais or le vrai mariage bibliquement ezali famille azwa misolo wane komi na okaka Babylone moto ba kenon loko atokenda be ba église. Le quoi appelle l'État, donc c'est-à-dire l'État a sa peine besoin parce que sous Kalibala Nabino, Bokobunda, Bokowela Nabino, il faut l'État Katango. Or l'État Lingaza a témoin Likambo hier à participer. Voilà. Yango a béni la boya, na Salara jour, on Sara Boye, Nabo Katango. Boyo Kanaka, communauté de la Boye. Très bien. À côté, on a Sansouana. Église peut continuer pour Sambe la Kabokenda Kuna, Mukola Likambo, et ça passe tellement comme Bobana Mukoni na évité. Boboyana nous awa. Mais ce qu'on n'est pas comme conseil lango, il faut qu'on t'aba mise à jour. Parce qu'il y a beaucoup de choses à la monter. Beaucoup de choses au tobaki si la carte à l'église par rapport à la cérémonie. Et ça, bilo moko, elle a fondé. Surtout d'être embrassement wana. Ouais. Et puis lo kona mingi ça va mindele biso ba mutu mundo et lo quoi. So teka origine quoi embrasser. Et ça bilo reprend la biso de la Sony. La culture africaine les alarasoni ko s'embrasser liboso ya papa na maman liboso ba bokilo liboso bana en tout cas c'est la honte. Alors maintenant bango peut-être basoka likanisi ba sala ngo pour mona que non bato pena ba longi ba comme yo poso lingi o pesa bongo yo pe bala et ça ki ba idée moko to so na Bible oyebi tina nini ba comme ko sala wenze na kati ya temple yo so ta nini et ça pour les pourquoi et ça ki boye likanisi les na Bible té tango évangile panzani ba nation pe bazu évangile ba komi ko sa ilango et comme que bazo kendaka na temple pour na ba cérémonie emso ko senga bolim sama sum ba yom ki pour ba blo mwande mwana mais muto awuti msu na Congo fami mangombe na ye na dengombe na ye na de tabana ye so ala lisumu pigeon so keza nini ame mango akena okuna on a Israël pe bazaki na monnaie ya temple ba ne ko salela il faut pe échange mbongo pe sala ma pour que alors ta ba monnaie makamane so habité tout ça va changer en église. Tout est capable de biloko va noter ça biloko te ya wenzi penande tu wenda zigida te ezaki biloko kaka o esala melaka na temple ndeko mona na libanda catholique bateka ba mafuta bateka ba parfum mais chose grave au monde en église catholique bateka parfum d'amour église nzambe mais libanda bateka biloko otuni bango wenzo amour du prochain du monde du prochain au selon qui c'est au selon prière à parfum amour du prochain d'Ophélie. Amour est à bolingo pena ba domination ça wana makamba kasi ba ko bena ba démon kende na libanda catholique au monde na mama moko azawanto papa moko azoteka ba msusu parfum moza na croix na kati ba si ba kote kuluzu mona kati biloko za ba oteka ndenge pe basala ki wenze wana alors pona bango ezaki pona ko aider batu ole mutaya na ntaba musika te ayaka ndengo wana mbongo netanga ko mana kuta ba changer mbongo asombe akoko somba basali sacrifice. Mais bayeba kite ke mayela bon moto esuka ka nzambe ndeka kele kaka nzamba saka ngo ndakwa prière mais bango bakomisa ngo wenze o wenze benda miyibi voilà wenze benda tricage benda makelele faut balance yezo ayana wenze na vandi pendant 30 minutes azo tala biloko esa tala bebiso ke na wenza mola to ke na wenza zigida o vando tala okolela ke na correct bazo tekela mutu téléphone ya batia fufu na kati mama mo balelisie na moni ndenge bazo stroke mutu bazui téléphone ya bien balakisi otalo cheko tango sisi ka boye ozongi seliet combien boyoka ni prix tango kaka opeso téléphone ngo opesi mbongo apeso téléphone ngo nzoka peso ya libaya Yesu soit vandaki atali amoni abia loko zo sama na kati ndako ya prière ezalaka te abia bon et comme inde boye maman sebole sali maman abandi ko boaka babiloko na libanda tanga abandi ko boaka ngaboaka ngo pamba te abandi ko pesa message ndako na ngai za ndako lo sambo mais bino bosali yango wenze pona nini et c'est aussi comprendre ko na ngai tala makambe ko mosama na église soki Yesu aye on li faut ko manze moko abiso akor fimbu yaka suna ba na église Yesu aye na église na biso akobeta fimbu. Alors on quitte à tozongi ka na sujet na biso pona ndeko na biso wana oyo aboya ki ko s'embrasser. Est-ce que tokoki ko loba que ezali peut-être enseignement oya zo ki auprès de leur pasteur parce que normalement batumi balé frères na sœurs na kati église avant babala na balekaka na nzela oyo balekaka na ba enseignement ba pasteur ba terre bango ba maman et tout. Est-ce que toko considérer yango comme enseignement il y a ba message l'église un message que
bapekisaka na ba nouveau marié na bango basambrase liboso ya population bien na mariage c'est pas biblique. Malgré naza wazalendo message na yebi penza makasi mingi penza te mais na ndimite ke brana malobaki likambwana ke bon na yebi te soka salango par rapport à doctrine. So par rapport à doctrine akwa ko lobango pe parce que ça libre. Eza moi si na bali akekuta na ndako mais makamsu donner za sonne miso bato franchement tolo bango po tolo baboy pena me mukolo pena boy pa bano sala boy bi na mo pe o sala be o sali be mabe o ta mama bino yewana papa bino yewana ba sala sala biloko wana au moins te za pe soni ya mo mukena ninga mo ya na ndenge ni bougumé ça força qui est qui fasse ça so aboko sala abima na sur ba la sabi so illustration donc ba bimisi e pena balobi soko boy ko pesa biza munoko ko embrasser bima ofuta kimbongo bima batu mususu baya ba sala mariage na les annulé. Bon en réalité bougumé so wana a un problème parce que tout ce que ba sengaka bizo les a loité bizo les a loité ko embrasser za loité que non so ba s'embrasser nete nde ya ko kanga libala wana te isa ça ni ka sentiment na miso bato ça ni sentiment c'est tout et ça biloko na sengyo lelo bandengo so bazola nanga photo ça la mise en jeu makam so na ngoti na monte na ba église musu babo ya ngoti so ke na ba seka ba sala ngote ni ba sala te oh libala baloba makamba mabala ante balati pe bagite balongola mo biloko mo délébélé so pe to sala ngote ba mona ngoti na mokote l'assemblée de saints tout oh bazu micro tu aimeras toujours chérie je te aimerai toujours de ma vie to linga na passe na bisengo mukola passe bakima na bango ebele basipona passe balobaka pona koloba basale ba poésie na bango ici c'est tout yango tobi ke omoni makambo ebele to embrassa yango na kozanga koyeba to sali makambo ebele dona na ba koko ba lekaka avant biso ba tika biso na ba erreur ebele de dona nos ancêtres les Gaulois baza ko lié loko bona bo rigolé donc ba tika biso na ba défaut moko ebele dona et même biblique le on a ba église ebele ba sala makamo boy na bible sala ngote mais onoka catholique banda sala ngokala likamo so tout bango soubassement biblique makambo bo sala na bible ba biloko ebele ko mona ezate so ta na bible ezate makambo ebele mariage ya commune au moins même sous la bien la Bible tel au moins et ça va confession à tout bayo kani bon le kola makama mibe ko comment bona boye tout ça là non mais Bible les gens reconnaître que liba les ali coutume famille à dot et puis dans l'état non l'état Bible reconnaître l'état bon na tangi Bible nous connaissons en partie mais pour na on a si na tangi déjà na mona mariage à l'état té na Bible même il y a église na Bible na mona on pété au monde ba mabala tu sais quelqu'un na famille mabali parce que église a proprement dit tout le monde église tango Jésus kufi ne tout le monde apparition église ok ba commencer ba ndenge na ba maison tout le monde na ba maison est-ce que va célébrer que ba mariage na pour non seulement ba ndaka peut-être tout ça na ndaka ba dona na moni penza te na ba Thomas est-ce que va célébrer ba mariage na culte et ça biloko yo to tiene na biso par rapport à ba raison faut que tout na euta ki wa plutôt luka pena tout ça la ba fui to luka to comprendre tant to comprendre nango to luka sko to ça la mise en jour parce que les lo connaissance et mati ba to bele ba comprendre makambe belé et comme ko senga peli kamsu oh to no ça la ngoponi na banda kino na mamba coutume to moni ba coutume belé zaki ba ba kintsudi ezaki ba futula menga na ba Congo futula menga donc mukongo banda ko zwa azozwa mutu lokola pai azozwa mutu ko soso moko boye po ba mama na ba nota na ba grain na nzoto akepa na lié manga kitoko bimanga ngo bi pesa ka mukokoli nango akena ngo ka loni yango pe mabele manzombo donc ezaki ba coutume eza makambo bo mensala ko sala ngo lelo tolona asuste eza souté lelo tolona asuste ezali pe na mutu ata mwana ba mbuma ata mwana ba bilo neno siko ba koba ko motaso aboti mona kitoko ba bi dona za kitoko soka meko bala muluba ameko bala muswahili rasa dona o ekende kuna bazuka ndeko no mu ba pesio alibo futula menga do to song saka so boko bota so ba tai na yo bo song saka ba tai na yo kaka ba race wana kaka. Alors on proposer biso image wana voilà tout à la image wana cette fois-ci les garçons à quelle église pasteur a pesi bango permission que embrassez-vous va s'embrasser Boutala, voilà. Ya yambi neka mosi na apparemment la fille n'est pas contente. Ayambi e kaka. Est-ce que ça m'a kambuna yemoko? L'homme Rondekita, qu'est-ce que tu comprends? Ayambi, c'est quoi Ayambi? Ayambi kaka boy, Ayambi. Kasi babala ni Ayambi, c'est quoi? Kasi une église va ici va s'embrasser, va s'embrassaner.
kuna pe n'existe boy ko s'embrasser net ya yambika mosika bo boy ko s'embrasser mais yango na loba yo to loba nga oh que ça monsieur église na bango ni mutete ya bongo voilà nga lobi c'est église penzate parce que so za église to ngato ba ki église a pe na église pasali ka ndengwa na biboy eza bisa bato muso ba timide muto ndengwana même na ko bota fo bokende ko assister pour moi moi ça va ko assister na nini oh mais MJ aibine maga aibine na salati ayebite lo bana ba ko assister na makambo nini ba ko assister na likambo nini so na sana ese balakisa ye makambo na basala ka boye zala ka boye ese ayebi yango ko rendre yo senga assistance na ye ba ko assister na partie nini ya makambo po na ko bota non eko sa te ba telemeli wana ba benge ba seke omoni yo matoyo ba tang matoyo ba sibe na matoyo ba tang po na ko yoka noko peut-être na ba niveau wana po mutu yango na bi eza responsabilité ba parents. Tango boti mwana tika ko kosaka ye le baka ne vérité papa moko un jour na betali solo papa moko un jour mwana na subitement à côté na chambre mwana a moni sexe na ye atune papa ça c'est quoi et c'est biki mwana pas ki biki za biki ah comme suba comme une école ba si ah en tout cas papa muso biki na mbo koma mwana longola pena couper pena ba no c'est ça, c'est quoi ça? Stylo? Non, il y a bikité. Non, papa m'a fait dire ça. Bikité. Pour papa, kosaki mwana. Yango tobi yebisa mwana vérité. O ezali eloko o matoi ba yokaka. O monoko ba lobaka. O zolo. O moni oyo. O kosala rango lote. So kosali bango ba. Il y a de certaines vérités à certain âge ba kolo bango na mwana te. Ah, il y a des vérités à certain âge ba kolo bango na mwana te. Est-ce que ce batunio oh nini yo kolo baneke ezabiki pour boy ko c'est vérité? Non, moi on a 8 ans quand il te pose la question, moi on a 5 ans, 8 ans. Papa ça c'est quoi? Yo que lo banaye. On a bien dit c'est biki. Réponse de ça sur biki. Big et quand attend la manière mususa ko lo ban et quand ça peut être big T. C'est ce que moi je demande. Oh lo banaye pe vérité T. Il faut la vérité. Non, rande kita. Papa, moi na wana nabi yo ka sone ça. Otagi moi na lamsen. Ya lamsen. Toute sa vidéo ya lamsen. So te bana mike ba sa makabuka ba kokwa kala. Moko mwana mo azoloba na sengi na registre to ko senga na registre ba tilo vidéo mwana aba nga abi batune yo papa la mama yo olingana bingalingana nga mama batune po ani abi ah papa ndeza ndumba papa ki ndumba eleki mama mutalobaka na ye papa zandu wana yo lobi me ozala kite abi papa nde aya mwana wano ba yoka ayaki na oyo a changer aye na mama ese mama mto yebise bongo ayaki na oyo mwana omonati omoni bana na ba monaka dona tozonga na internet na ba TikTok ozomona te ba image mo botsa na mbetu mo be papa alali na mama na mwana ba balali ba osa tuke mwana alala pena pongi makasi pona ba baba na misana na banga mulini mais au mwana so ba batsa pa mwana na so mwana ona so na hebisi so moko kutu ba ke plus loin ba faire papa na pese mwana na mbongo mwana nga si mbongo ese bakisa mususu bana ngwa lelo baza susu batundire ba yaka eza mukilelo mukili batu mayele komo na lokwa kindoki le mieux zaka ke koloba vérité mais olo bango na lolenge ya malamu très bien parce que bible etangisa biso makambo dana f ba salaka etangisa biso makambo belé sama na bible ba bombate ba bango noir et blanc ke o ya saki David azwaki mwasi ya muninga sali boye c'est clair. Merci beaucoup Rondekita épiscope Wayambo. En dehors ya scandale on a les chouchous scandale monsieur outi au salaba. Un fidèle y église y a message nzamba pamboli asenga ki nzamba bala nzamba pamboli a pese libala et cette fois-ci aza mutu mwinu nzamba pese mondele mais le col en église y a message mutu moindo akobala mondele te mais tout le monde que église a message et ça n'a pas tout hein et ça n'a pas tout et ça n'a pas tout et où t'es en Amérique et pour mon con en américain ouais parce que ndenge ni bakoboya mutu moindo abala mondele bon dona ngai regret na ngezaka ke nde na moni bango bake na parce que nyo surtout na ngasi tolo baki yango bake na église ya Kabundi Walesa. On va suivre d'abord ça en image. OK. To la kisa batu lolenge nini bake pa Kabundi Walesa. Penini Kabundi Walesa lobi na bango. C'est-à-dire Kabundi Walesa bimisi message lokuta to azali ko tambola même morale comme le pasteur ba côté ya biso liloba moko. On suit, on se retrouve juste après. Sois calme. Peut-être Nzamba Sali
Peut-être Dieu a fait pour casser cette affaire-là. Pour qu'une nouvelle génération commence à partir de toi. Tu n'es pas dans les péchés. Ne sois pas culpabilisé. Et courage. C'est Dieu qui vous a mis ensemble. Dieu sait le pourquoi. Ceux qui vont t'aimer, ils vont t'aimer. Ceux qui vont te refuser, ils vont t'abandonner. Mais je sais que le pasteur Barouti avait accepté. Il a dit, la femme et l'homme, ils peuvent se marier même s'ils sont de deux races différentes. Et son fils Carlos, que Dieu bénisse ses pasteurs Carlos, il a suivi le même chemin que son père. Il vous a aussi accueilli. Il a également béni votre mariage. Que Dieu bénisse les pasteurs Carlos. Aujourd'hui, toute l'église, nous allons prier pour vous. C'est un serviteur de Dieu puissant. Asana ba révélation à teya biloko kitoko. Et puis nalingaka ba branamiste. Nalingaka ba to. Voilà. Toyoki pasteur Walesa alobi komitungisa mate kozana culpabilité te za makambo ya bien. C'est-à-dire place ba boy ko bénir mariage kuna baza batu ya lokuta. Rendez quitte à toi la parole. Dona Konde, naïba te pasteur Kabundi Walesa likamni nanga fuyaka na mamba message à frère Branham. Ok. Toujours les aga pomo entre Barouti tabernacle na ye Kabundi Walesa balingaka toujours basala mo eloko moko boye. Baebi eza bitumba moko boye tozo bunda ngo to ebi eza bitumba tozo bunda. Omoni mutu ya message akokende pa ba dénominationnalité. Un vrai messager. Très bien. Badaba aigle, ba likolo makasi, ba likolo. Ako kende kuna te. Kuna akiti to amati. Akiti, yo ba biloko da ba oloba. Ta biloko a oloba bi yo za prémisse. Yo za mutu liboso oyo o peut-être nzamba linga ki na yonde ba révolutionner makambo libala ne sa mate. Ba to message à Branham baza bato ba mila Branham ba ko sa ba buzo banate. Carlos Yemoko. Héritier Wata Yemoko. Alingaki asale loko wana. Asala ngote poani abanga kiti mariage zaki le 29 biso zaki na Brazzaville na to d'Araba to yebisa ki eke soki penza yo église wana eza ya Branham te yo pambola libala wana asala ki ngote très bien bake ko sala ngona église mo boye ikaye Kabundi Walesa ebite ke mariage wana fallait ça Barouti tabernacle papa za ko lingo bala na stade de Martyrs bake bali sao na stade Matadi o ba tongesi la ratwane umele ba ke bali solo kunese osana sengwa libala wana ngana zokela mona mwasala mundele mawa ba komisi lokwa tennis ping pong ba betaka puku est-ce que yeba ngambé salama azo yoka ba loba na français azo yokati ayo yoka makambo asala comment libala zaki ba célébrer on a Barouti tabernacle elongwe kuna ba kenesko na matalana et pas ya muto ayebi ne makambo liloba malamu te yoka sko makambo zoloba tout ça c'est pasteur Barouti Moutalouki Makam Oyo. On dit que dans les bus, le noir doit être derrière. Il n'y a aucun problème. Hein? Moi, je dis, il y a un problème. Parce que, Frère m'a dit, Dieu ne veut pas le mariage interracial. Alors, j'ai corrigé ça à ce niveau-là. Nous tous, nous sortons là-dedans. Et donc, il n'y a pas de mariage interracial. C'est ça. On ne mélange rien. Nous tous, nous sommes humains. On peut se marier. Oui. Un blanc peut se marier avec un noir. Oui. Alors, on donc, dirait... je vais aller encore plus précis. Un jour, Frère Madame s'était opposé à Martin Luther King. Oui, Mundela Kobala Moutoumouи. Aïe, aïe, il n'y a aucun problème. Amen. Oui, parce que Frère Branham,
esika oyo baza kolinga bato mwindo te et bapekisaki mundele akoki kobala motu moto te pourquoi mundele yango bapekisaki abala japonais te abala indienne te abala kaka motu mwindo parce que motu mwindo te parce que balingaki bato mwindo. Ça c'est l'homme de la relève. Je voudrais commencer par ce que j'avais dit. I would like to start with what I said. Que j'ai corrigé. J'ai corrigé le frère Branham. Yeah. C'est comme ça que j'avais dit. I would like to start by what I said, that I am correcting Brother Branham. C'est faux. That's wrong. C'est faux, complètement faux. Oh, yenda telemaka un jour. Ok. Alobi ki ako corriger frère Branham. Monisika makambo uti. Na zongi sele bango ba image na kotikala nango kaka na banozongi saka. Na zongi sele bango tanga kene poto batuni makambo abi. Est-ce que moi j'ai corrigé frère Branham? Awanga nabi ki a corrigé frère Branham te. Mais toloba ke soki o corrigé frère Branham te. Pourquoi moi na yo azoko continuer kaka na mariage wana ya mindele? Alors baké kuna pa muto ayebi na kutu makambo ngo kutu ya message te akomo ko expliquer biso makambo et ça soni na message comment na yo pasteur o ya message OK na église ba dénominationnaire OK ne kuna ba président tout na ngasko yo sama na message akene kuna osani. Et maintenant là sikoyo le frère ako démérer toujours frère il y a message couple il y a message ou bien ba kotika la ba fidèle église a walesa message comme kuna OK sambela te a églete. Aigle a beaucoup comme soso. O tu na question aigle. Donc wale c'est église neza soso. Eza ba soso. Na image ya bandeke. Ba ton message baza ba aigle. OK. Ba ton ba dénomination baza ko ba soso. Vous comprenez? Parce que ba nature mon côté. Kuna ba terre ba 7 so ba 7 âge makamana bango ba yebi yango te. Vous comprenez? Yango siko ye jama goko kitana se kuna ba boko le kuna tanga oka cri a pumbwa ko kenaye. Moko yaka kunati na bete yaka lisolo moko yaka kunati o mwana nga melaki mulangi tout ça epi nenge suka kati ezaka lukutati apumbwa ka zonga kati asenga ba pardon o bolimbisa nga tout ça problème na ngeza ke omoni mokilo ekomi bible za solo mokilo ekomi na mutu mwa zo ba mamba lokuta olembo ya ko bonde ebo seke te la vérité yango tika batu pe bakomi ko enfoncer na lokuta otuna ki likambo ya mariage la problème eza nini nzamba sali biso na 4 races noir blanc, jaune, na rouge. Mariage au bossala nyo sona ba mélange à race et ça ba race mo dérivé. Et où ta mingi na mutu mwini na mundele babota ka mujahidin ezbola musamba Bernadette. So bien moté. Babota ka ba musulman. Agar asa nani Abraham asala kyango kene ko bota na Agar babota mukonza ba musulman babota Mahomet mwana koko na bango. Très bien. Ismaël, il a dit pas Mahomet kuna ba basila ta ba bom. Ala ba bangwana. Race dérivée. Voilà. Ils a race moroté qui o nzamba sala ki yango, ils a à cause ya bato. Là tout le monde ba complément et salamat. Hein? Tout le monde a léopard, ba bimina lion, ba boti loko mo mystique. Mboa ba couplé na lion. Na pitbull du mo bo so neni. Abine ba misi pitbull. Donc yango par rapport à l'ilo baba était, il faut que bala na race na yo. Donc to respecter ba race. Ma beza wapi. Cheval tika bota na cheval, mbwa tika bota na mbonia ou bota na nia nani et ça ma beza wapi. Parce que tout ça lokola ba ba otsa na famille ya ba couleur yao, pour cheval rouge, cheval blaté. Tout ça la ba race. Mais est-ce que le lenge que non mutu mtabala ka race na ye ezali ko kabola humanité te ezali ko sala o ba bengaka c'est quoi encore racisme te voilà. Si quand nzamba ebisaki bana Israël bo bala ba pagano te bo bala ba payate bo bana te point. Nzamba lobaki na bana Israël alobaki na batu nyonso ta. Oh, ozo ba lobaki na bana bo bana Israël baza banani. Bana Israël ba banani. Ba batu te. Kuna bo ko lobate po nzambe mutalobi. Tolobi boye, to sala, to tika nzamba ta musa mokili nenga kelaki yango. Hein? Po eloko Abraham asalaki, yango mema ba problème. Soki to tie tembe, to monati. Ese soko to vala to bana ba vérité. Mona te libala wana ya moto muna mundele. Mona onte ça na ba problème mingi 100%. Et ça rappelle na réussite mingi te. Obi yango te. Ba oyo ba tikala ti ba komi musika bazali na pesa bango mbote na félicita bango na pe na batu na pe na bandeko nanga oncle langa bala mundele. Ça peut bango sans problème. Mais quand nous sommes exceptionnels, exception sont ratées. Mais sur le plan, il y a pourcentage au moins que ming kaka et si. Qui n'a pas musique à te. Au moins jour soyez na chimboga mais le rata oui.
toi, lui, fini. Mon arrangement, je ne suis pas subissaka mon bal à boire. À boire qui tu sors dit et puis moi on va sili kaka mabe. Rendez quitte, merci beaucoup Episcopo ya Mbozaki Ebele, ba itando ikena bino pona kolanda. Nini oyo to bongisela ki bino lokola information na semaine oyo, la semaine plutôt auto bandi ya deuxième semaine il y a mois de juillet et bandi bongo. Alors message. Pas ton message pour commenter nan. Et puis bateau bolandi biso bo commenter no bolo bana bo benga nan. Nana linga contredire en dekita. Et puis nana linga ya quoi appuyer en dekita. Plateau na biso zali grandement ouverte. Na tout un photo royambayo, la nouvelle tendance également to royambayo. Rondekita si il faudra dire quelque chose dans ma réunion sur lobby en 1 minute. Les kamnini ya suka yo koyi koloba pona batba retenir batba ko retenir na passage na yo en 1 minute na nyoso auto solo lelo. Regret na ngai ezake na mokili na omona bato mingi baza na bozwi bazoko memaka mokili na erreur. Mais bato penza bazo zwa mbongo po baluka moma mokili na makama malamu na omona bango te. Ndezi ba biloko lobi wa mabala. Eza ba sujet mo photo vendre la penza to za sérieux na. Avec le j'espère aussi. Dona, oui que toza ebele to balité ba célibataire. Voilà. Ebele vraiment to na ba problème sérieux parce que sengeli na bino foko yeba vali yambo ya kobala. Non, omoni na biso na ba africain to na culture na biso mo boye. Likam na bande ko lobano awa na bande ko développer ya commission. Oui, puis que la famille, c'est que moi, on a bien donné ce qu'on a bala moi na maman Nzimbo. Très bien. Ba préparer pe moi na on peut essayer bino ba bala na bala na peli comme vendre et puis ba mabala na zakindeli. Ce que moi na sali mabe, ba parents pe na ba ene ba tika e pena. Très bien. Et ça qui makamo donc pour moi na bena ba divorcer. Ça qui boy. Mais le divorce, et comment ba to bani le après 3 jours divorce. Pour la nini, ba soubassement makasi ezate, fondation ezate. Donc ma balle est comme la fertilité, ba salle et puis chose grave, bazo bota bana wana avenir na bango ba éviter lo que ça la passe na. Comment mon balle qui bala moi si a défi ba parents. Kende victoire, otala ba fazer, otala bato ba olala libanda. Obi yango bato vraiment ils a problème nini. Obi so ça dit ani. Moto abota ki moto, essa ba ki tina nezo bota. Azo ko bota yi. Tokoma robota ka bon na bota make nga pe fona bota bana. Mundela bota ndengwa te dona. Remplissez la terre. Remplissez la terre, faut la responsable. Bato ba remplissez la terre, basaki ba responsable. Et puis aka adana f babota ki. Quand bazadana lupangu bana ba mokili mumba ya bango. Ba roteka ngonde ba lingi, mais ba bota na nuté. Yango bana ko morceler. Ba yango ba koma ko morceler mokili. Te bango ba morceler, te bango nza mena benga na bango na jardin parce que bazaki na place moko, au moni Bible, ba te belé ba tei Bible. Ba sali ba étude ya Bible te ba tei Bible nous sans Saint-Esprit nous na loyengi parce que likamba libala omoni ka likamba libala na ba écrit mo sote na ba TikTok omona mutu maso koma komi Adana Eve babala ki ofele e komi tourna ba senga dot ah c'est comme tant que ça tika nzebo bazo seka kuna likolo komi bongo Adana Eve babana ko fe papa mama Eve azaki nani tata ne zakina nzambe nzambe ni yoka to songa na parole nzambe ni mutapesa ki moi site nana pesa ka moi sina libala parents oh ba parents na biso ndenge toyoka logique au moins papa moi sina ako bengo dona yaka oyo bala mwana ngai wana komena poche nao obina na 1000 francs apesa ngango abina pesio d'autres no yango et s'il non et c'est le salam impossible voilà tokomi na suka ya traiter na biso mukolo na lelo apesi bino susu merci na sima ba masini ba réalisateur bazaki wana pona ko réaliser émission kitoko oyo na moni na prise de vue na moni Gédéon Loa na moni Baudric na moni Corneille na réalisation na moni Jordan Panzou na pesibino merci nyonso oyo bolanda ki biso bozaki belé sans oublier aujourd'hui je profite de cette occasion pour souhaiter un heureux anniversaire à toi. La tata des enfants, Lisette, la petite sœur propre, Lisette, la tata des enfants, je te souhaite un heureux anniversaire à toi. Continuez à vous abonner sur votre chaîne de valeur Tout Info, ainsi que Nouvelles Tendances, la télévision de l'excellence. Vous et nous, Tokokuta na émission, Moussou Zoli Koya, Kalami Nite Kakawa. On se dit au revoir, à la prochaine. Bye bye. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Tout à la café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, te ça les langues pour la maman. La célibataire te lingi bino ate.
so maka boma mokolo bala pota mzo ba produire ngo soute merci bien-être yango yo lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to komi ba congolais toujours gagner ba match oza ba défaite papa technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur bolingo mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye po bobenga po bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela ngo ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.